Oruiko s'est présenté aux prophètes et église nini Toyokayo. Responsable ministère de la divinité, Jésus-Christ solution. Ezalaka wapi? Ils ont Kinshasa. Donc oza Kinshasa. Oui. Divinité ingelakisa nini? Bon, tous en a quatre questions. Divinité ingelakisa nini? Combo divinité. Olebo oza responsable de divinité de Jésus-Christ. Divinité ingelakisa nini? Combo wana. Divinité elingi kolakisa nini? Olebo ozali responsable de divinité de Jésus-Christ. Divinité ingelakisa nini? Question eza nango simple papa na ngai. Divinité ningi kolakisa nini si ndeko ezanda kuna ngai ndeko ezanda kuna ngai je fais ce que je fais dans mon live mais bon kita mais kita zoba Hey, Congolais, pardon.